pungi andi tutu kwa tata Nwengis. Fils! Ba tata iba mama kiambote ketu awe tukolele betompe tuletezi o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi Matei na biso na katanda kwa Nzambe ndenge bauti kote ya biso wana nde bilei na biso ya bomoi bapesi biso yango te kobatela biso moi mobimba pe tata Motei o auti kote ya biso na mokolo na lelo alakisi biso munene ya mokolo ya lobi oyo ezali ete le 12 octobre malekaka na 1951 kuna na Lubumbashi na nzoto ya tata Molimo Santu tata Simon Kimbangu alobili biso makambo mibale elonga ya tata Molimo Santu pe mbotama ya tata Molimo Santu eza boye eza ndengo tu eza ndengo na te eza ndengo na yango tozala makasi na mabondeli surtout biso batozali na nkamba ezala biso ba autochtone to biso kolo mabele ya nkamba na biso ba pèlerin oyo totika ba mboka na biso toye kofanda na Yerusalemi pamba te tolandi malako ya batata na biso o bapesi biso mayele batata balobi na biso toluka nanu bokonzi ya likolo bongo nini oyo nyonso tokolukaka bakopesa biso yango kasi soki totiki bamboka na biso toluki nanu bokonzi ya likolo toye kofanda awa tokoti na biso na bakambo bunzoto wana litoma nini tozwi eloko te yango basa kote ya biso kasi eza komona na soko teyi mutu na ndenga mabe ekomi lokola azoko se préparer à ça la revanche swana malamu mabe esika wana malamu tososola malamu tososola yango milulu makasi oyo eza kobanda na biso lelo ndenge tata Motei auti kote ya biso
Dans le 11 octobre 1951, ba témoin bazalaka tengenini Tata Simon Kimbangu alongaka na le 12 octobre ba témoin bazalaka banzembo ebele oyo ekati na lingomba ekoti na kati na lingomba banda 1921 nzembo makasi eza kokota kaka na témoignage kozala témoin lelo oyo nzembo oyo toza kokanisa mingi papa Saidi pusa na liboso pase yo banzembo nyonso oyebi yango oyo bosani ezali te abimina numuke abimaki nanu muke pozalaki tonenda konza azoya nzembo wana eza kotala biso mingi na kati na lingomba oyo tondemeli Tata Simon Kimbangu kondima Tata Simon Kimbangu kozala kaka chrétien te ndenge baza koloba bacroyant omona mutu mosusu azani na carte yake mondimite kasi soko kotuna likambo Tata Simon Kimbangu komeka te soko kotusha Tata Simon Kimbangu komeka te bazali te ebele o wana bandimeli Tata Simon Kimbangu na solo ba croyant Papa Saidi azana musika bo nzembo oyo songa kimbangi kyako kwa mfumu mumana wasila silu sikila zola kwa mfumu mpuluzi songa Tata Molimo Santo aza kotala na yo isika wana soki oza kokosa na likambo oyo yo olapaki ndai okomisi yango sikoyo na kokosa wana litomani nozwi eloko te yango toza na kosibela biso mutu te kasi tozali nde koteyana toza kosible mutu te me tozali nde koteyana yango le temps tozokozela Papa Saidi ndenge tozali kolanda fête na biso le 12 octobre na 1951 wana ezalaka likambo makasi epai ya Papa Mfumalongo Papa Dangenda Kuntima makambo nyonso oyo soki toyebi yango bapapa babandaki kosala boye ezala Papa Kisolokele ezala Papa Dangenda likambo oyo etali lingomba na tango wana lingomba nano ebimi te Papa Kisolokele na Papa Dangenda basambaka mingi na ba bureau ya l'État ya ba Belge parce que papa bazalaka vraiment contrôlé donc likambo nyonso oyo ekosala na nzoto Papa Kisolokele pe Papa Dangenda Kuntima pe o etali Tata Simon Kimbangu bamindele bazalaka ete likambo nyonso fo ezala entendu donc fo ba convoquer ba papa ou bien oyo baza ba concerné ba convoquer bango donc faut ba entendre bango sur PV Papa de Gaulle azate Papa élevé donc ko entendre bango sur PV l'exinin na komo na tata mwana tata molio mosantu merci nkolo na ngai ko entendre bango na PV lobana yo papa elingi koloba kosambisa bango
ezali baza kopesa mituna na biyano mpe ezali kokomama mituna biyano ekomami yango nde babengi yango entendre sur PV nde komi témoignage ya siki oyo ekoki kolongola mate sur base ya audition oyo ya PV nde okoki kosambisama na yango. Entendre sur PV nde signification nango ya mwana papa. Donc makambo yango ebandaka à partir ya kosamba ya papa Simon Kimbangu bandana gombelu tete ndenge baza kosambisa ye na bandeko na biso ya ba protestant. Donc bazali entendre papa Simon Kimbangu sur PV et puis tango esalami eke kuna na l'état na mbanza ngungu baza ko garder ba archive nyonso wana. Zonga no papa Elebe. Merci papa. Ti tango lingomba eko bima banda makambo yango continue kino leloyo kasi eloko nini bandaki kosalema ba document nyonso wana soki esalemi ba garder yango na ba bureau na bango donc ekoki kobima te. Donc l'état belge a pesi mobeko ke mikanda wana ekoki kobima te etikali secret pona bango kasi spirituellement ezalaki eke ba document wana ba garder yango secret ekoki kobima te kasi eza kobima soki ebimi direction wapi Nkamba. Donc oyo tozali komona koyoka ete à partir ya 1910 makambo nyonso wana bakolon baza kogarde basekre wana bakomi basali PV baminyoto nyonso histoire tokoyokaka na 1910 wana minyoto ebimaka nyonso wana baza kokoma bagarde yango comme secret kasi eza kobima direction wapi Nkamba. Kino lelo yo mikanda wana eza pa ya papa Simon Kimbangu Nkiangani. Wana likambo te papa kisolokele papa liangenda basa kotinda na mama Mwilu soki azwi apesi na papa Dialunga. Tango mama Mwilu aye kotika biso papa soki batindi ekomilipa ya papa Dialunga. Papa Dialunga na abombe. Siko tango papa Dialunga na tiki biso tiki pa ya nani? Patata mulingu Simon Kimbangu Nkiangani. Maso eza pa na ye. Wala likambo te. Le 12 octobre, oye. Le 12 octobre, oye. Le 12 octobre, oye. Elonga ya tata Molimo Centre tata Simon Kimbangu pe mbotama ya tata Simon Kimbangu Nkiangani. Eza boyete. Mardi tolanda kayango ye moko papa Diangenda ndenga lobelaki yango. Tata Simon boka samuna sika vutuka. Yani ngokuiza tutalanga. Donc journée ya lobby yango bayebisi biso mibeko ebele batangili biso na kati na ndako Nzambe na journée ya lobby oyo batangili biso e ba motar biso tosepeli makasi mibeko wana ifoto landa yango ba papa bakebisaka biso ekesika bokotikala bokomona batu na mubulu
bakokota na Yerusalemu bakoya kofanda awa po ete babebisa likambo tata Molimo Santo. Kasi bino boyika kaka mpiko na mibeko. Mibeko nde kolakisa batu wana ya mobulu bayaka kofanda awa. Ba parole nyuso tozana yango. Papa Diange na kebisa kibiso. Surtout alobakete bokomona eke batu na moyibi bakokota mingi na kati na Yerusalemu. Kasi bino bozala très attention. Esika wana nde mobeko yaki kopesama soki uzoko bondela na mozole mwali kuta na lo mwalo mena ya nayo obimisa te pona kalezala ki soko lingo bondela obimisi mbongo na yo nyos nyos soko mona soko silisi ko bondela ozwi ozongisi na poche kasi sika soko salinde ngwana kocha ame bongo ebu porte monnaie na yo ekei ezo mona te zo mona na te batata bakebisa kibiso na ba telefone tia na poche ango kutu tosenga kaboy oyebi ete oye likambo tata Nzambe ukoti na kati na ndako Nzambe telefone kanga soko tia na vibreur ekomi susu distraction kanga tango kobima ofongoli bapele boy lekaki ena ba bureau ya leta esalamaka epona nini ndako Nzambe salama ndengo date yoche na vibreur rose l'appel wana uza na posa mateite eza boyete yebi koza na appel moko spécial donc zela nanu soki appel wana esili bongo de koya na ndako Nzambe soki bete ozolika appel c'est spécial dayo oliko ya na ndako Nzambe ulimu na yo ezala trouble amsusu pe komana ngo pourvu que ba moninga na kata ndako Nzambe yo muto yena ndako Nzambe otie ba écouteur wana ozola na matei zo pesa na kata ndako Nzambe be ya libanda donc yango papa Saidi okoyemba na yo kasi loka to komi déjà na 6e mois mulai donc na papa denge batei biso papa Mfuma Longo papa Diangenda tenge matei te uchuko yoka na kati na ndako Nzambe liwaya papa Simo Kimbangu yekutaki azalaki na kananga mais ezalaki bolingo tata Nzambe asalile na chela asali na mwanda na boma siko bache pembeni na Kinshasa papa Diangenda discuter pa tata Simo Kimba yo lobaki papa toko fanda na Kinshasa te likambo ezaliwana bana nanga bazawana batindi na kananga kuna tangwana lulwa burg ndenge ba document na bango ezali na le 4 avril papa Diangenda azwi autorisation feuille de route salamina l'état depuis 1921 ndenge bakanga papa Simo Kimbangu le 4 avril 1951 wana ba autorisé papa Diangenda akende ko tala tata na ye azalaki na prison kasi balobi na kati na mukanda wana insistance esika kende ko tala esika bakosolola mutu oyo ayebi Kikongo azala wana papa Diangenda azala ye moko te pe oyo pe ayebi Kikongo kozala na ye wana papa Diangenda ayeba te ke tata oyo ayebi Kikongo botango wana ezalaki kaka interdiction kaka swahili kaka bandaki kolobama na bakongo bikolo nyonso ekomaki kaka swahili bon siko tata bachaka pene wana comme garde ya azokanisa ete
ya yebi Kikongo mansu bakosola na papa Diangene na papa Simon Kimbangu yako yoka. Na le 5 avril nde esikawana kutanaki na papa Simon Kimbangu na papa Diangene. Et 5 avril 1921 ezalaki nini? Po banda musala siko oyo papa Diangene na papa Simon Kimbangu na le 5 avril 1951 wana ezalaki nini siko? Papa Diangene na kutima ayoka kama na komba tata mwana pe tata Molimo Santo kolo na ngai limbisa ngai le 5 avril 1921 ezalaki ete rendez-vous ya nkolo Yesu na papa Simon Kimbangu. Kolo Yesu ayaki epai ya papa Simon Kimbangu mpona koyebisa ye ete lobi okobanda musala. Ayebisi nkolo Yesu alobi ke lelo ndenge nayebisi nkamba oyo ekomi Yerusalemu ya sika. Banda lelo nkamba ekomi Yerusalemu ya sika. Le 6 avril nde papa Simon Kimbangu abandaki musala. Bon, na le 5 wana papa Simon mama Mouila tuni papa Simon Kimbangu. Nano bezo solo na ye. Papa Simon Kimbangu abi nkolo Yesu ndenge nayebisaka yo apesa anga musala. Mama Mouila ndima ngana kopesa maboko. Bon, na le 5 avril 1951 nde papa Diangenda akendeke na Luluabu ndenge nkolo zo yebisa biso. Makamu nyonso papa yeza ya bidon mobu yebiango. Ozo rappeler biso kaka. Na le 5 wana nde papa Simon Kimbangu tangu na masolo na bango ayebisi papa Diangenda kuntima. Kuna na Elizabethville na tangwana. Na tangwana na Elizabethville. Ayebisi papa Diangenda boye. Ya liboso ezalaki ke banda lelo yebaka ete yo mutoko sala musala yo mutoko remplacer nga na musala oyo. Ya mibale alobi na yeboye mwana nanga Diangenda na pesi yo 4 coins du monde oyo ndenge bapesa nga na nkolo Yesu 4 coins du monde ekomi na maboko na yo mwana nanga Diangenda. Ya misato alobi na yeboye basi na bino baza na bazembe oyo akobota mwana mobali aboti nde ngai Simon Kimbangu Molimo Santo. Alors ya mwana mukolo tozotela lobi ezalaki ni mbotama ya papa Simon Kimbangu kiangani ya mwana kaka papa na kuzwata mingi te makambo ezalaki mingi oyo basolaki na yango wana mpenza balobanaka ke banda lelo mukumba na yo yango pe na Kikongo alobi ete le 12 octobre sha uhutuluka diaka. Papa Saidi mama na mamole matutele bwe tete mu Mukingala. Donc lakini le 5 octobre le 12 octobre le nakokende pe na kozonga. Alors na kati ya bana na ngai basi na bango bazali na zemi oyo kaka akobota mwana mobali ngai Molimo Santo Kimbangu na zongi susu na mokili. Bon,
mois de mars 1951 mwana mwasi abotami na kombo nini Mariana Nteke Kisolokele. Mois d'août, le 4 août 1951, Zemembale Botami. Mwana mwasusu. Na kombo nini? Wabwana Dio Christine Diangenda. Sikoyo zemi ya misa. Ndingi alobaki. Ke oyo kaka akobota mwana mobali ngai molimo santu na zongisu na mokili. Taraka nanu kombo ya pamba oya mama wana akata kilikambo wana. Kombo nini? Mama Nkiwa Sisilwa. Mama batika kiyopo na ninye. Na likambo nini batikila kiyoe? Alors, maman Kiusika. Le 4 août 1950. Kiusika. Ingete. Kiwasisula kiusika. Nkiusika. Kiusika. Nkiusika. Kiusika. Nkiusika. Kiusika. Oyo batikela kiyango yongonde oko kumisa. Mais donc alobaki ndenge wana oyo batikela kiyo kyanga yangonde yangana yangonde oko lakisa ezalaki ndenge wana. Alors pour ne plus avoir de problèmes, oui, na mwana na yomoko na mwana ya ndeko nani okukumisa mingi mwana yomoko ya ndeko soka pesi le rapport passe. Alors eza ndengo wana te eza ndenge wana nzambe na ngai ajenoye oye na mwana na yomoko na oyo ya ndeko na mtu azalaka pasi ya kubokola na ndako mwana yomo mwana yomoko ndeko seko ya mabe yango kopesa famille na rapport na famille ya malamu kopesa rapport eza bote eza ndenge wana papa. Merci papa Saido siko nzembo. Alors nzambe na ngana niyo silisa polikambo wana ifoto loba yango tina suka ndenge zali oyo kaka akobota mwana mobali ngai kimbangu molimo santu liputa na zongisu na mokili. Alors kuna Lubumbashi azalaki alobi na ba prisonnier na yebisaki bino ke nazokufa na 15 heures sikoyo tango na ngai koki kotika kosambela nzambe te apesi bango matei. Alors alali na mbeto abeti misato akufi instantanément zeme misato ebotami mwana mobali maloba na ye kokani sike tata molimo santu azongi lisusu ye wana papa Simoki Mbangu kiangani mudu musute yende imbangizmo ye tolobaki yango makambo na bango nyonso soki esalami basali PV na bango ba source nyonso kobomba wapi oyo nyonso toza koloba awa mikanda nyonso ezali donc na esika wana biso bandimi tango tozali koyoka malamu makambo yango tobombaka yango
oyo ya lokuta ezalaka na mikanda te bamindele kutu balobi eke les paroles s'envolent et les écrits restent. Yango nabengelaki yo papa Saidi Nzemba songa kimbangi kyako kwa mfumu, songa kimbangi kyako kwa mfumu nzambi ngeketalanga, songa kimbangi kyako mfumu nzambi ngeketalanga, sikila velela tala kwa Yesu vuluzi. Songe kimbangi kya kuko kwa mfumu nzambi ngeketalanga, songe kimbangi kya kuko kwa mfumu nzambi ngeketalanga, sikila velela tala kwa Yesu mvuluzi, songe kimbangi kya kuko kwa mfumu nzambi ngeketalanga, sikila velela tala kwa Yesu mvuluzi, songe kimbangi kya kuko kwa mfumu nzambi ngeketalanga. Nalingala elingolo baboye lakisa témoignage na yo kimbangi na yo epa ya nkolo nzambe nde azali kotala yo, lakisa témoignage na yo epa ya nkolo bilaka oyo apesaki yo. Est-ce que okoloba solo to okoloba lokuta? Okobanga sikoyo mutu asoko na bimisi mais sikoyo olobake soki na bimisi fulani akozwanga mabe ebongo ye mutu atindaki yo. Est-ce que bali komi problème okobanga ite? Il faut kobanga. Donc lakisa témoignage na yo na oyo atindaki yo na ye nkolo azali kotala yo, zala sikisiki petwama sikila velela tala kwa Yesu mvuluzi. Donc sika wana sikila papa Simoninga zolobake tozala pose tango likambo tata nzambe eyeli yo ke ozomona siko ba tentation ezali koya kozala agité te ezala pose. Po soko komi agité siko obebisi ndenge tata Molimo Santo atindaki eza boye te. Donc yo siko tozozonga na kamba kozala motema fozala motema ya kokita ya mokusete soki te obebisi sikoyo devoir oyo tata Molimo Santo apesaki eza boye te. Eza ndengwana toza koteya. Oui papa. Sikila velela tala kwa Yesu mvuluzi, songe kimbangi kya kuko kwa mfumu nzambi ngeketalanga. Lakisa témoignage na yo epa ya ye nkolo ata kutala yo zala sikisiki petwama. Lakisa témoignage yo nzambe azali nde kutala yo soko koloba solo ou bien lokuta parce que okokosa nzambe te. Donc nzembo wana elobi ndenge wana nzembo ya seli 56 zala sikisiki petwama nzambe aza kotala yo. Est-ce que oza koloba solo aza komona, oza koloba lokuta aza komona yo? Donc lakisa témoignage na yo kimbangi na yo epai ya nkolo yende aza kotala yo. Papa mfuma mbanza papa jalunga na ye nani kolo Yesu abandaki koloba soki likambo eyeli yo awa tozali bandimi. Donc faut couper court, oui ou non. Osaleli yango ondimi. Mais ce que salili yango ozo pesa avec explication te ezalaki nanu boye
wana ikomi avec déviation kolo Yesu alingaka ndenge wana te de couper court oui ou non wana papa Mbanza papa Dialungana Kiangani. Oui papa Saïd. Merci papa conseiller spécial, conseiller direct qui a tata Molimo Santo. Sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial et en colonabiso Yesu Christo. Na kanisi na expliquer nzembo yo pesingai na silisi nanga soki nzembo suza na yebite na sisi. Eza nango ebele oya témoignage oya kozala témoin. Mususu oyo vantoto mbangi kuzulu mbangi maonzo no matuvanganga nzambie zeimo banzembo témoignage tata Mulimbo Santo eza nango ebele wana ndizo kopesa biso matei kimbangizi moye bokomona ke baba mbena zokoloba mingi tozokotala likambo toza nango mokona lobi malamu biso nyonso tozwa likambo ya malamu eza boye te tozwa likambo malamu ke tokota na nkembo toza kozala biso ya lobi ke oza na likambo na motema toyeba ke te toye bote tata Nzambe tata Molimo Santo tata Nzambe koleso tata Molimo Santo bango nyonso misato na banzoto papa Kisolokele papa Dialunga na papa Dengenda Kuntima balimisa biso na mabe nyonso po ete bapesa biso bomoye eza boye te eza ndenge wana papa. Merci papa Saidi siko pesana zongusana no micro epa ya papa Misiple bongo papa Maya Kusidis. Merci Nkolo Nangai. Likambo moko na bosanaki très capital. Oyo papa Simon Kimbangu ayebisaki papa Diangenda. Alobaki na yeboye. Ndenge papa Diangenda ayebisaka biso. Alobaka na yeboye. Okoki kosala likambo moko te soki ozongisi nzoto nanga na Yerusalemi te. Dans likambo yango wana na bosanaki po eza likambo moko très capital. Yagwana na 1960 tomonaki ba démarche nyonso ndenge salamaki le 2 avril le 3 avril nzoto a papa Simon Kimbangu ekota na Yerusalem nde likambo suka oyo papa Simon Kimbangu ayebisaki papa Diangenda na koka ko bosa nango te po fona lobela ngo po yali makambo mine oyo papa Simon Kimbangu apesaka pa ya papa Diangenda na date wana papa. Merci. Olobi penza ya solo. Papa conseiller spécial, likambo moko na kwa ajuster yango oyo. Po likambo yango il faut batu baye bango makasi. Baye bango makasi baye bakende eza ndenge wana. Po bamusu bayebi te. Tango akufi abotami awa na kamba mwana mobali nzembo pe ya enalikolo Ajax wafwa mole dozo wawutuka le dozo kafwanane ye muntu o Kimbangu tinu wami tinu Kimbangu tinu wami tinu wafwa mule dozo wawutuka le dozo kafwanane ye muntu akokani na moto te akufi le 12 abotami le 12 parce que ba mususu na yebite matoyi soki ezalaka quelque part ou bien ezalaka na mutu oyo Nzambe asala makambo za kolobama eza koyoka mame ba mususu baza koyoka te est-ce que Mathieu yango ezalaka quelque part ou bien na mutu penza nzembo yo ewute na likolo eza koloba ndenge wana bon yo soza kubakisa yango te alors vraiment wana il faut baranger mutu bien na quelques virus zomona donc akufi le 12 abotami le 12 ye wana mususu te papa conseiller spécial na pesi merci ndengo pesi ke biso maloba na sisi na ngai. Merci pesa papa Mayakas.
Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa merci pour na maloba. Tolinga ki juste to compléter kaka likambo yo papa misciple a uti koloba. Le 5 avril 1951 parmi makambo yo papa Simo Kimbangu ayebisaka papa Diangenda. Alobaka na ye tangu na ngai lingi ekoka na tika lisusu na mikolo mingi te. Me soko yoki likambo kobanga na yote. Pamba te nazozonga pona banda musala. Nde sika ye koyebisila ye ke basi na bino banda yo na bandeko na yo bazana mikumba me oya kobota mwana mobali ngai wana nazongi. Aye kobakisila Yesu papa. Yonde mutokozwa ebonga likambo oyo yonde mutokotambusa yango. Papa Diangenda esalaka pasi. Alobi papa nga naza na bayaya. Papa kisoloke lazali, papa dialunga nazali, bangonde bayaya na ngai. Ndenge nini mukumba wana kopesa ngepa na nga. Nde sika papa Diangenda ayebisaka na papa Simo Kimbangu. Papa po bayaya na ngai kobangi kana lingala papa lingala toyebi pena malamu te. Bwakatela mukikongo. Zebi bambuta zami balembo kumbangika. Tata vumwaye wona wansadila finkanda. Nde papa Simo Kimbangu akomaka mwa mukanda pena na maboko na ye na biki. Pona koloba ete sokinga na za susute papa Diangenda nde mokitani na ye. Nde aye kobagisila ye ke mikolo soki koki okozwa nzoto nanga ozongi sango na Yerusalem. Papa likambo wana tolingaki to complete. Pona biso bana tangu toza kozala masolo na bango. Sika wana papa Diangenda ndenga yebisaka biso ete na biso bana. O tozalaka wana. Papa pesinga makanisi na mukanda na tata Nzambe. Eke oyo akotsaka bana Israel na bowumbu nani? Joseph Ingetabo. To yango pesanga ikombo ya Joseph qui doit être vendu par mes frères. Papa Simo Kimbangu alobi ete toza ko corriger oyo yakala oyo ekoki kozonga lisusu te. Koloba ete nkamba Yerusalem ya sika eza boye te. Eza boye. Po papa Fumalongo soka ko poser question wana pwana nini tangu papa Simo Kimbangu ayibisi yeke okozwa nzoto. Na ngai kolongolango awa yo kozongisa ngo na nkamba. Donc papa Diangenda akanisi siko ndenge nini bana Israel bakotaki na buwumbu na Egypte ko bima na bango eke banzoto pe tikalaka kuna Joseph talobaka na mwana la yeke okozongisa nzoto na mboka bilaka kana ne papa de la wala makambo papa wumba nde bateya kangona papa wumba tuzo na devoir makasi kuna na école biblique koko kisa makambo nyoso ndenge za lakini kala pe ko komsa ndenge zo koma sikoyo la devoir makasi timbangizmo ye oui bisonyo tuzo kota na biso kalasi ya Ingetabo. tuzo kota kelasi eza makambo ebele mais nyonso tokoki koteya nango na mokolo moko te bandokende kaka malembe donc papa ma yosilisi na yo bi pato To silisi na biso papa likambo tolinga ito complete yango. to yango wana
mokili mobimba bazali kolanda biso ezali komona na ete biso bana tata Simon Kimbangu tozala milulu makasi awa na nkamba tozali koyamba bapaya ndenge na ndenge na ya leta na bato oyo balingi koyeba likambo tata Simon Kimbangu na biso moko biso nyonso bandimi na bato nyonso wana objectif moko kaka tozwa lobiko eza boye te po bayebi ete nzete ya bomoi eza wapi aona nkamba ipapa maya parfois likambo kobakisa yango tozokomilengela ete mokola lobi bapaya bazokota lelo lobi molulu ebandi ndenge toyoki programme na biso na papa de la ville ti suka tokoya kosilisa na komela communion donc kozongisa alliance na biso bandimi pa ya tata nzambe na biso tata molimo mosantu yango tozozala prepare tomipesa makasi na mabondeli tozala bana batosi ndenge tozokobongisa milulu mboka ezala propre tobongisa bachambre tokoyambela bapaya bamai ezanga te mwa misala pe ya mike ezangi te ya Yerusalemi tofanda tokanga maboko te kosala te ndenge naza maladi tikete na misala kaka maladi na Yerusalemi ata libanga ya pamba kende koteta Nzambe akokanisela yo alongolo maladi wana oyo toza makasi memorial kuna beton ezali kosalema papa mkonzi abule papa Simon Kimbangu nkianga na tuna kibiso eske bamvula ezobeta te esika mosusu eza kobeta me awa eza kobeta te mpo na nini misala na ye ekosala neti ebeta kasi azokanisela biso moke na biso bato bilanga mwana butu abwaki moke ana moi abimisi moi donc koko nkula koko mazi akatula ntoto nkatu papa maya tolingaki tobakisa papa le 11 octobre 1951 nde papa Simon Kimbangu aleki na mpemba epai ya muninga na ye tata Diswemi akomi na mboka wana atelemi asololi na ye ayebisi ye landa ngai na nkamba landa nga na nkamba okoya kokuta nga kuna me nakokoma na nga mwana moke tata Diswemi etungisi ye tango mundibu bandibu zala badutu makasi ingeta papa po bazalaki bakamarade makasi tangu bakabwani tata Diswemi asali ndeti azonga abaluka na sima atala papa Simon Kimbangu aza susu wana te apumbwe akomi neti avion tata Diswemi amituni alobi me likambu nini oyo nga na moni fona landa na nkamba mukolo oyo elandaki ya le 12 octobre alandi awa na nkamba na meme na ye aye kokoma na ngombe kinsuka na ndako ya papa Mfuma Mpanza nde aye kokuta sango ke mama Kiwa Sisilwa auti kobota mwana mobali abeti lisolo epai ya papa Mfuma Mpanza tala makambo na monaki lobi aza wapi tata na yo alekaki na mpemba wana tosololi alobi na nga nalanda awa na nkamba me azoya kokoma na ye mwana muke papa Mfuma Mpanza yebisi mama auti kobota mwana mobali soko kokende kotala ye kende kotala ye yango wana papa Ajax toyembaka nzembo wa fwamu le 12 wa butuka le 12 kafwana neye muntu ko ntino amintino yango wana papa tolingaki tobakisa biso pe tokobakisa oya biso tango biso na tobotami na biso te kasi
masolo bapapa bazoyebisa biso na bamama ndenge tata moteya buti koteya biso kuna na Lubumbashi ntango aza kotika nzoto mopepe makasi awa mpe na nkamba tembo ke mpela yina savo na bato mabe nyonso babouge na bandoki na leta upepe ndenge nini mwana botami mbala moko mwana azwamaka fièvre te azwami fièvre donc ndenge ntango kolo Yesu abotamaka kuna na ngomba tali babouge balobi mpepo ya pamba te ale mpona koyeba moto wana soki azaka babotami wapi ale recensement bana nyonso babotami sika ale fo bazwa mangwele awa bayebisa papa de alunga na fièvre wana ya mwana mema mwana siko na hôpital na Gombe Matadi lokola ilembone ezalaki akoma na Gombe Matadi mwana akoma na Gombe Matadi boye bamaser bazalaki kuna mwana oyo avato simba yefu azwa bateme bebe ya mokolo moko azwa bateme lo imonanaki bebe ndenge mosusu wana ndenge mosusu mamaki wasisulo abangi mwana azwa bateme bazalaka na ndeko na ye tata Mikiele ofuma mbanza koko okende kuna te donc na lingomba tata Molimo Santo azar ezalaka te sika nzoka nde papa mfuma mbanza mpe alongoni na makolo awa kaka na nzela oyo aéroport oyo tokendeleke Gombe Matadi akomi kaka place paroisse na biso Gombe Matadi ya sika ekomi atala semeki na yono tata Mikiele makambo eza kuna balobiki ava batraite mwana azwa liboso bateme papa mfuma mbanza atali swi quelques secondes atali likolo ya likambo te bakutya kaka elembo ya likolo me oyo ya se ekopesimela ye te to apesi nzela ntango mpe alobi kaka ndenge wana ntango azwi mpe ka bateme bazwi bulanga ete babebe bafiniki ntongo etani mwana mpe abiki abozonga awa recensema esili bazongisi awa mpo bayebi kaka ke auti na hôpital kuna donc aza déjà recensé wana nani tata Molimo Santo donc yango bandeko mpo kolimisa biso tokemwa mosika me soki tolobi boye mpo na nini toyeba ntina ya milulu oyo tozala yango na mokolo na lobi elonga ya tata Molimo Santo tata Simon Kimbangu mpe mbotama na ye na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani nyonso ekoleka na mabondeli na kinia nyonso tozala très concentré na mabondeli mpe na bolingo mibeko mpe misala tozosilisa toza na ntinsani nde fiske 10 minutes yango ekopermettre biso po ete tosomba mwa mazout toza na posa ya mazout mpe mwa sukali mpona kozwa makasi ya kosala misala batata na nga bokoki kozonga na bino tosilisi boya tongwa lelo komba tata mwa mpe tata Molimo Santo amen. Pour le salut, salut.
Mais, fils,